Voilà bandeko balandi ya chaîne abino. Merci beaucoup na bandeko ozo ko s'abonner. Yona no s'abonner te, abonnez-vous à la chaîne obanda kolanda ba vraie information. Lelo tokolobela makambo ya dialogue parce que eloko zo bardé eza makambo ya dialogue. Boko zo ba vraie information. Vraie information, vraie et fiable. Bandeko, merci beaucoup. Nabino bozo landa biso na France, Belgique, États-Unis, na Congo central, Kinshasa, la capitale, partout au monde. Partagez vidéo, aimez vidéo. Ceux qui n'ont pas s'abonner, abonnez-vous à la chaîne YouTube Nabiso pour que Olanda Rabiso tout le temps, tant que vous avez ça vraie information. Alors, tokolobela dialogue. Bon, mon titre to komi Félix Aboyi Lisusu dialogue. Alors, tika to détaillé, bino moko boya ko comprendre toza place nini. Parce que bandeko na biso ya Angola, Joao Lorenzo, président ya Angola, normalement dialogue wana il faut ebanda mardi oyo, le 18 mars 2025. Mais bandeko nanga tozali komona banda babimisa ki communiqué wana. Alors du côté gouvernement bango balobaki ke no tozui acte ya makambo wana, mais jusque là nanu vraiment babimisi communiqué officiel te. Alors tozali ko comprendre te biso ba journaliste ensemble na bandeko oyo surtout toza na kati ya République démocratique du Congo, tozali ko comprendre te nini ekoleka le 18 mars 2025 na kati ya Luanda. Tobandai ko zela ke conseil des ministres oyo esalemaki lobby vendredi. Biso nyonso miso na biso zalaki na conseil des ministres oyo esalemaki lobby kaka oyo vendredi. Tozalaki siri ke bakolobela yango. Mais tant toyoki tolandi compte rendu ya Patrick Muyaya, totikali koyoka te balobela likamba dialogue. Donc silence à gogo. Tozali ko comprendre te nini ekoleka. Est-ce que gouvernement na biso bako tinda batu toye moko président akokende to te? Est-ce que bango pe ba M23 est-ce que bako tinda batu to ye moko nanga akozala? Point d'interrogation. Donc mutute ako sabino jusque là communiqué officiel du côté ya gouvernement nano ebimité. Tozali koyeba te est-ce que le 18 gouvernement akotinda batu tote? Est-ce que ye moko akokende tote? Donc mutu akosa bino te. Parce que batu ebele bazali koloba bazali ko pesa ba information ya mabe. Il faut qu'on soit information à la source. Bande konanga bo s'abonner. Lobby lisusu na koyela bino soki toyoki likambo ya vrai. Lobby lisusu to koyela bino pona likambo dialogue. Parce que likambo dialogue na batu babanda koloba. Na batu bazalaki calme ba komi koloba. Mais même ta bango moko na kati ya union sacrée. Baza de côté. Toa kolanda bango na ba chaîne ba misusu ba ko linga dialogue photo kende. Ba misusu te. Toa ko comprendre te, mais biso tozali kozela communiqué officiel parce que normalement lobby to lundi communiqué normalement faut ebima. S'il s'agit pe toko kende te tozali ko senga na gouvernement a annoncer yango que non en tout cas biso to lingi eloko wana te. Mais jusque là balobaika reno tozui acte na makambo Joao Lorenzo, président ya Angola oyo autai koloba. Tokoyela bino na video mususu tokosala live mususu. Tokoyebisa bino situation oyo eleki. Situation oyo eleki na kati ya Assemblée nationale. Ndeko Vital Kamerhe akomi pasteur. Biloko abimisi. Toko pesa ba commentaire pe toko analyser ngo ensemble bino nanga pour que tomeka ko comprendre. Po biloko abimisi ta una landiango sui. Nathalie ke oui
En tout cas, Ndeko Vital Kamerhe, un jour, pe akoko ma pasteur. Akoko ma pasteur parce que babandaka andengwana. Merci beaucoup Ndeko yango ka toyel pour na ko pesa la bino ba information ya vrai pour que Congolais nyonso aye ba station ezali ko kende ndenge nini. Po ebele bazali koloba ba makambo oyo ezanga tina. Yo nanu osabone te nazali ko senga yo abonnez-vous à la chaîne YouTube La Voix du Congo Central Télé. Et que ça la bien pour que Hollanda ba vraie information. Alors biso na bino vraiment tokutani parce que na zubino kaka moi fi 5 minutes pour que na pese la bino vraie information fiable. Merci beaucoup. Botikala malamu.